que to comme na to présentera blanc na biso ya kolia wana to kotuna vraiment maman lelo to lia nini maman na biso lelo na maman maman il faut lambe lubu couper ses lèvres pour finir ça pour kilo lemu lelo za omoni bino bana nga bwana kati ya bandako lusambo na ngana lobaka ki nzamba batela bino bwa musika na maladi wana kile musika na kombo na Yesu na minute oyo eza elenge okota na kati ya ndako bofanda yo na bokilo bia tabukilo ya teme yo mwana nga mwasi vanda otala lelo yo nazolamba lelo elibwa lelo eza mboto mboto yango ya lelo naolamba yango pep soup pep soup pep soup pep soup ya mboto oyebi ke na ntango bayebisi yo alongwa mwasi aliyanga wana balobi mabe madona nga yo te nga na boto yo mwasi ya mboto yo nde mboto loba yo nde mboto yo nde monganza ozoyoka so babino liyanga ya mbisi ya moketi ozoyoka alongwa yo za liyanga loba te nga naza mboto nga naza nde monganza donc mboto oyo bato bayebi valeur nango après nolambo ya pep soup nasangisi siko na tomate na matungulu to etusi ngai yo asole babi président Anse yebi gu ya monganda ya nini ya mboto na ngai président Anse donc talango lelo o sentir que na karine ya mado lelo mboto ezawa lelo pa ya mado ya li mboto ngai yo feza pembeni ngai yo na kusangisa osikoyo na solo okay siko na tango zwi kamwa mosulu ya supu ya mboto okamati kamwa ngai okitisi ekoleka ndengeli ekende nzela moko na mongongo pe koseka nzela moko po koyoka ngo elenge donc il faut bolanda koma loboko ya mama linga oyo eza kosalelo epa bebe na ngai ya maloya nga wana na kalingi yango na sali yango ale na teli bana wana bakubeta yo basi bayeba so eza tuna nga donc mama so auti musala ye ayeni na bilo muso abanyolamba po ayebi ke tuna nga na obebisa te naomona na lamba musala naomona nga mna ngina beta nga tuna bandolamba merci maman wa bebe ya mama linga mama omoni mboto okoki kolia ngo na lituma lituma na bike bino bana kisasa bino tubu yebi na bakolo na ya bakolo teme bo bakoli nango babenga yango okoki kolia ngo na lituma makemba o babeti to batuti okoki pe kolia yango na makemba boye na tokisa o mebimba darda mpona mokilo akoki kolia ili donc mobali nyonso ekolo nyonso to no yeba kaka kolamba mpona nini mwasi esengaka ayeba kolamba biloko ya ekolo nyonso to esunga ye bon nga vraiment mama biso azoyetango lakisanga Nicole lamba boye Nicole tono olamba il faut talaka to zolinga kolamba te me talaka atuka na manepe kutala na manepe tina nepe na eba olamba so ça dépend mais na mutolo kwa na okolia ona nini okolia ona lituma na lituma posu na tebo ekita pe na seka pe batunanga ngamo mama kuna ndenge nini merci beaucoup on se retrouve vraiment na kati ya makusa wana donc talaka on va essayer aujourd'hui totanenge mama arosala ngo malema nembiso yebi makeba batokisaka bakalinga kaka so osali moi Miss Girl mais ya lobby par rapport à Miss Girl ako tokisa yango donc to sali pe makemba ya kalinga mingi biloko elingi koloba te ke so na kalingi malwa to na kalingi mipandi ezosengaka olia yango na makemba ya kokalinga olia yango na frite te mbisi nyonso babengi oyo eza na ekai soko olongoli bekai bien te bokilo akolia bien te ta mosuna moko olia te mais si bokilo akuti ke mbiso anana bekai
akoloba te akolia katika lia me ekai na monoko bokilo sentabo nanu bon nayebi te me nga nalia nanga. Ok, merci beaucoup. On se retrouve. On se retrouve vraiment juste après et je vous dis des gros bisous. Toujours continue toujours car ça les plus colons. On appelle si votre sur balinga biso vraiment moté bolanda biso na Karine Yamado TV. Toujours continue toujours ko ça la bino musala et confinement et ça bien. Oye ko la ndenge basala ka malwa. Oye ko la ndenge ni balamba ka mipandi ya sauce blanche. Donc awa to mona ngo lelo donc biso so to ye ko la. Na ba Karine Lubu ezaka poto ye ko la poto yeba. Neti ngape na ye ko la kapé nkolo papa roya a ressentir pena be et lubongo ezaka nde boy. To la ndi maman vraiment na bokebi na ba insert et ça biso bien makasi. Des gros bisous, on se retrouve juste après. Nda moko pembeni lelo tolia mboto andene esika bino toza kolia ngo na ngainga ya kobeta na solo bango moko bana nga ba de Londres ba yebi kamwa ngainga pembeni bano mama linga to barate o basala ka théâtre ti lelo bana poto kamwa bayebi kamwa ngainga kobeta pembeni na solo eleka ndenge nini na mungongo elengi mama linga zalata kuna yo malade outi wapi na bana nanga sans effet omoni ngainga elengi nango ifo buka lokola pondu ifo buka ngo kula pondu pondu ngai eza eloko nyonso balingi eza bapondu eza bani nyonso ezalaka na zelo me yeba kolamba na bakasa na kati mosusu oyo eza kolamba biloko kwa bangai bandunda ifo eza na moi pota mosusu olamba ngo na pokwa okoya kolia tala na bamatiti na kati bongo bokilo akobenga akoloba no ndenge nini ngai faut sukula ngo bien pe tokulanda makambo tu miss no moko témoin elo nan kasa nyonso eza ponduni elengi nango kaka boye eza ndunda na osanga ngai boye kaka bongo siko zotika gu yoko liani nzeta pamba mwambisi na biso na silisi kolongola bekai omoni mbisi ndenge eza na longoli pe salite na kati mwana bokomona obia na longoli pe salito ezali awa na longoli foko keba na tango oyo uzosala mbisi keba na bekai na kati wana okati oki otia na nzungu te jamais na mobali oyo ebimbisa olia ti olongola awa olongoli awa olongoli mbisi tikali pamba obandi kokata mboto na yo esili mpe kolinga te ekai moko etikala na mbisi noki bokilo aremarke ke na mwasi ayebi olamba te obie bayebisaki ete et pourtant bino bwabana mama linga bino nde boyebi loboko ke mama alakisa jamais nokotindo na libala sans oyeba liboko jamais bazongiso na ndako nakosuka wapi nalingi na ntango yo olambi boyo oyo na mwana mama linga ayebi à suivre.
mbisi nyonso na ntango okuti boye na kati fo longo po bokilo omona olamba lisusu bondeni eputa botala mboto po babengi mboto yango oyo tala ndenge eza jaune. Mwasi kobanga mbeli te. Ntango otiela bokilo na soso elenge bokilo akolingo tellement trop lisusu kolita. tala salite na kati tokomi na suka ya mbisi omo salite ebongo na tango yo lobike te na tiaka bongo oteka sauce ebongo tango otela bokilo bazongo sona ndako kosuka wapi nzambe na bobo tokobanda ndeni mpona kotuna na lakso nyonso poza mama il faut lakisa mwana ya mwasi makambo nyonso kobombele te bote futaka te efutaka na makambo ebele loboko ezali asuivre mpe eza
voli salite mbisi etikali polele sikoyo tokoti liso opération omoni koto oyo nakoki kokata me natiki mpo na bokilo ofi mobali otiela ye biloko na sani etonda boyo binotia misuni pakapaka wana ya mapapa il faut kotika mobali ya mwana ti il faut alia atonda abimisa pebe chéri je t'aime ebongo sikoyo okoki otiaka biloko etondi te nalakisaka bongo te nalakisaka osani wana il faut biloko etonda ozoyoka mpo mobali aza nde mwana yo sisa yo moko lokoso kolia suka nango ti wapi. Normalement, pour la médecine à bout. Otala, va vite autant de télé na kikalungu, otie vraiment de télé pour permettre yo biloko ebela bien. Ebela côté ni balemba moto ezwa problème te et que yo bazusaka bozongisa bozo attend. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours kolanda lubu na biso na boke binyonso kolanda vraiment aux a distraité pour rater non et bakata bakula mutana na makusa lelo te bate au kata nembe ya minene ninga sala ni bakata bakula to au kata ko mike est-ce que au lamba kana lamba na théâtre to au lamba la biso ninga lamba na ndako wana zalaki yaki ka côté ya batu oyo ayebi misala te ayebi yo te na ya zo kansande ta yebi donc ce que yebi te lukaba la kisani ce que bakata bakula anomo na ndeti ya danger ayebi kolamba ayebi kolata suka na moya français donc ayebi makambo nyonso mo ayeba kite bando seka voilà. Merci beaucoup. Tala ndenge na kati nyonso na longoli oyo natikaki mpo na explike bino kotikaka oyo te longola ngo nyonso mbisi eza mpe na fier odekore mbisi loko oza kodekore sauce mpo na bokilo alia fo longola oh mama linga alakisaki te oh mama linga alobaki mboto tolamba te osamba epa babukulaka mbisi tokomi na suka ya mbisi po oyeba salite ndenge yali okoti boye tala ndenge omoni ta alingi te na ntango bokilo azolia amona na basali te tobandi décoration opération lisusu na kati noki makili ezala awesa te lokola oyo eza boye obi te lokola sheri na nga wa bolingo eleka kisi ya libala loboko na bizali tala na kati ya mwa so mpe nalingi na liboma fu nalula mobali na nga po alepa mosu te nakoki mpe kotiele boye nakoki mpe kokata oyo boye nakoki mpe kotielaka mobali mutu te tiele mutu nde ye aza nde moto ya mosumu mpo abebe na yo mibe mosu balingaka lopele bamosu balingaka te me mbote ezalaka na mokuwa me ezalaka na mosumbi biso ya chere
nakatela mobali nanga boye natali nakoki kobakisele boye mpo atonda ta mosu okolia mibale o mibale pale na po lobi natonga suivre biloko mosuku yango lifoso yaka babokilo bana nga basi pardon lolendo nadendaka mpo na bike bamati avion okende mpo na bokilo mpe ta mosu okende kuna omata avion yo moko oke mpe kokutana na bokilo mpo mwasi akoki kovanda ye moko te si boyokani eza te mais si boyokani ezali bovandi me boye kaka motunaka ye ya mado mwana momalinga asuivre bolukaki bwalai na besoin nanga auti okundola nga si wapi kwa toa na kati ya phare fona sepelisa bebe nanga setu merci na respect na ye nde na ye tu yango o mutu lokwa na si nalongolaki babilo otwango o jamais esili te ebongo aza lokola yo mutu mongongo mongongo mpe ezala nani sikoyo obandi opération oyo na kozoka tika bafiere mwasi basala mposala biloko tu oyo na kosimba ana te nana tante tokoyeba tan epa karim epa ya karim pala mpe yo mpe bonokanga malanga epa mabe o mama alinga alobaka etali yo nalobaka mpo na yo mwana nga mwasi mpo ntango okokende omikoka obike mwasi ayebi olamba deva bato lolendo te autaka bato ka bauta baacte nyonso bauta makambo to boye na boye antuka mpenza bana mwa malinga bayokaka conseil malinga oyeba loboko olia biloko na fiere bokilo mpe na table azolia kuna na fiere mpo otieleka mwa eloko malili oyo alingaka bolingo ekola te pwane kisiti ezaka soin sikoyo tokesi kotosikwa mbisi na biso 3 ou 2 fois po babilo mosu ya mikemike ekangamaki to mosu ya makili ekangamaki na mbisi tu etu esili bokomona eka nyonso esi asilaki esili Vraiment, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Nabato Sobozo Landabiso. Vraiment, tu l'as rabino mingi. On te continue au célèbre nom sala na air. Otaka air kemeto sala. Hein? Babi okota la moto te okota ka pona karine libu to pona. Na ngabina kota na moto te. Mais naza mwasiti, pe naza mama. Na lamba trop. Na koma kase ba Marlène na yike fi ya catalogue bazali. Bani ya kashama bazali, ba Clarisse. Kashama bazali, ba Claudia bazali, parce que yo yebisanga. Baleke belé na bane belé. Bani baleke belé, mama bane belé. Ce qu'on a bano kota kaka. Bango bazana olamuka na tongo bo bango bazosa makamnyo sote. Nga na memisa ki na ke tournage. Kati matumulo kati ba poivron, est-ce que à cause de la chose serre na tanga to sola ou kati matumulo kati ba poivron. Ezo le kadeni tote matoke kuna. Bona nini boye kosala ngo boye pani matungulu na poivron sangisi boye otielo msute na kati te na tie matungulu boye na poivron na sali yango so na kalinga yango ekomi neti mwa kolemba po yango ewumela te na kozwa ngo na sopa ngo na kati ya nzungu ya mipanzi na zwi sikoyo na tie mwa mai mokie so na tie mwa mai mokie na tie mwa mungu alisu moke avant na tia mwa mungu amuke fona mekanano après so mungu eza yango normal na osa elonte mais so mungu eza mpenza te nazwi mungu na tie mokie après sikoyo na tiki yango na mai wana sikoyo etoka gu ya matungulu na gu
ya poivron ekota na kati ya mipanzi esangana ekoma gu moko donc ntango olia mipanzi olia mokwato misunya ya mipanzi donc ozoyoka gu ya poivron ozoyoka gu ya matungulu oyoka mpe gu ya ndembi parce que ngembi na nga mpe nazotia mpo nazokata yango nazotia oyekola kosala nkubu oyo wapi bon nayebisaki yo nini nalanda mama mutu po ayeba kolamba ifo ezalaka mama ti aza vraiment mystrik mystrik. Merci beaucoup toke totala ndenge nini mbisi mpe ezosala mpo toyeba vraiment ke mbisi na biso vraiment na moto mbisi na biso yango oyo so nasisi kosala mbisi nazwi mpe kaka sose ndenge nauti koyebiso na ndembi na poivron na matungulu nakalingi yango nasopi likolo ya mbisi na nga ntango nasopa likolo ya mbisi na nga te ka mwa mai mokie esala mwa kotoka sikoyo ekobima ndeti balambaki bakalingaki to bakalingaki te biso mbala langa ndenge osalaki yango po toyeba po tomonaki tokati mbala na kati batokisa yango bongo oui mbala langa ndenge eza noko otokisa yango na mafuta mbila oui ozwi ka mbala ya langa wana ozwi yango otokisa yango na mafuta mbila so otokisa yango na mafuta mbila otie na mwa mungwa to soko otokisa yango na mafuta mbila te mafuta mbila oyo biso moko tosalaka mpo toza na temps te so te ezalaki na ngai nasala mafuta mbila wana ekomi à la prochaine occasion bongo te à la prochaine bongo oui, à la prochaine occasion c'est ça le mot qui convient wana sikoyo nga mona nasali mafuta na nga mbila nasombi mbala sukali nasombi na mbala langa natie wana natokisi nasali mafuta mbila presque nazolia bokoko ti mokomosu tokoyekola yango omona bon okotokisa yango mpe wana ozwi na mafuta ozolia yango eza wana yango mabe te sikoyo nde naza boye nde nasaleli yango lokwa na okalinga boye yango nasepelaki nga moko nazwa na kati mbala na nga natie na nzungu nazwi mwa mai na tie nazwi mwa mungwa moke na tie nazwi matungulu natie mwa huile moke natie yango etoka bongo après sikoyo toyeba kolia. Merci beaucoup, merci vraiment na bato nyonso bozocontinue toujours kolanda biso toza awa mpona kosala mosala donc tobaki lelo tokolanda mpena mama ebakata ntina suka tokotikela espace te donc soki ameki kaka kobouge biso toye donc merci beaucoup à vous, merci à tout le monde na bato nyonso bozolanda biso babonne guérison na bato nyonso bobelaki covid-19 na bato bazocontinue toujours malade na bato bazobela je sais que nzambe aza wana mpona kosoutenir bino bokobika na nkombo na yesu mpo biso totelaka nzambe mpo soki nzambe te mawa trop donc mawa trop biso salelaka nzambe totalelaka nzambe mpo nzambe nde akomisa biso oyo toza lelo mpo soki nzambe te nayebi te soki nanga nase retrouve na mboka nini to kote nini mais na bolingo nzambe naza oyo naza et puis tocontinue toujours kosala mosala je vous dis des gros bisous check.
moto na biso liboso ya kolamba mbiso ya mai otokisi yango nano ebimisi kotia mai te yango moko sikoyo omoi nde ebimisi mai lokola mai wana ebimi yo sikoyo kosala mesure mai okotia mpo mbisi na biso ezaleli te oyo natie bomoni systeme ya makemba fo tokisa yango ekota mai te fo osabo soki osali bosiko ozwi makemba otie likolo ntango otia likolo mai wana moye esala nini ekota ezala te voilà so makemba eleki minene tosali nini tokati soki mpe ekoki nango mesure ya nzungu totiki na biso kango nde to ekoki eza yango mesure ya nzungu misusu oyo eya minene makasi milai makasi na kati yango te Là, merci beaucoup. Toujours continuer toujours côté là, tout à la vraiment. Tobaki lelo, tolandele tina suka. ozanga ndoki te karino oza vraiment oya ntoki Lelo tina suka. bon Akiva kiva biso tozwie. bozinga bokainga mpe boye après midi me boye kaka toi na oya motema mabe Toi karino na shwate mama. nasala yo nzambe Ça va kaka commenter tchae bakata. Tchae bakata. oyo ya mama linga bota mbisi okoki kotia mafuta ebele te po mbisi nyonso nzambe asala na mokili ezala mpe mafuta na sikoyo yebisanga mbisi oyo olambi mafuta eleli sikoyo koexplike ndenge nini na likolo ya table papa amelaka ngo na supu to nani eza teke bakalingi makaya bosu ata wile eleki esa eloko te mpona koya makaya naotyaka monga moke moke parceke nga mona ode yango te tala liso naona kikalungu na mafuta wana so mafuta ebeli parce so mafuta ebeli te zei mafuta ya mpe na zei nango epuis lisusu ntango oyo kotia biloko ozoseka ozolamba ya mobali na fiere nyonso motema no eza kuna mpo ntango oya kolia mobali no akolingo makasi donc kisi na nga nayebisa bino bana nga yango wana nakoyeba koyamba mokilo tolamba esili te ezika te ezala ezika te tala oyo na biso sonaa mwasi abangaka moto te ebongo so obangina na olambe ya mobali otenga na koka te yo nani mwasi oza mwasi oka moto lamba sikoyo na kritiki kalungu mpo natia baingredient na biso wana nakati ndembe matungulu tomati na ai mpo mbisi mpe ezalaka mwa zei nayebi te me mbisi ezalaka mpe na zei otie babiloko tu na kati tomate ebela me ezika te matungulu ya kolamba yango na mbisi ifo kotuta mobali mpe amona matungulu te loba bamona lokwa tolamba recette mosusu eza na fiere na biloko kolamba biloko pakapaka te motema te takatakato te 23h nanga na ndiba to 6 à 23h mais tosala mosala je pense que nzambe asali biso grâce to 6 na 19h. Donc gloire à Dieu et merci na bino nyonso bato ozaki vraiment bolandi biso tokomi vraiment na suka ameka koexplike biso ndenge nini abandaki kolamba ti akomi na étape oyo erepresente biloko na ye nasalaki mipanzi nanga nasokoli mipanzi nasokoli mipanzi nanga na mai normal après naye kotya mai ya moto otiete natokisi mipanzi nanga nasali so ndembi matungulu poivron na pilipili nanga ndenge omoni wana nabwaki na kati nasali yango sauce après mai moke après nazwi malo na biso
nasali yango kande bomonaki natie baépice na nga nakalingi yango nazwi lisusu sauce na nga ya poivron matungulu ndembi nakalingi nasopeli yango comme habitude donc yango nazoprésente tokolia yango na makemba batokisa na mbala langa na mbala na biso na makemba na biso. Ok, mbala langa na makemba. Oyebisi comment ba invité ya Karine Elubuni balandi bango moko nde tolandi ndeko azali na mwa difficulté azali na mwa posa eloko moko boye ana kosala yango ndenge nini mwa vite fait osaka ndenge nasali. Ok, merci okoyisa ba téléspectateur nyonso bazolanda yo bafanatique nyonso bato nyonso oyo balingaka yo oyebisi bango nini et puis un mot mpona bango mpo tosukisa après bazwa biso nde tozolia. Bizi Mondele maman présidente ya France maman présidente ya force tranquille ai esika ozali yo moko moni elubu mami Nathalie Fikipo motema ya papa Paul Fikipo agence FBT misala nde bino mo bomoni elubu José Sala mobala mandefa pembe motema kati na Lyon bino mo bomoni elubu osetengaka ba bon appétit na bosani te kopesa Edith Kilanda moko mwasi ya mondele esika ozali bagoro bizu bambote na yo na bosani te kopesa Babi Oasis Ideal Service agence ya solo oyo kotinda mituka Dubai Kinshasa ya Mistrik eloko ebungaka te. Babi Oasis agence Ideal Service esika ozali na pesi bambote. Sylvie Wayengo ma copine personnel privé na pesi bambote esika ozali boza tellement ebele na pesi bino nyonso mbote Dorcas mama Dorcas wapi na pesi mbote esika ozali Dorcas nani Mbeli Dorcas Mbeli na pesi mbote Joël nani Jaël Bongesi na pesi mbote Claudia Zabibou leki nanga propre na pesi mbote Ninez Mayele na pesi mbote Gradi Muteba na pesi mbote ba gros bisous na bosanité Marlène Aïki la fille catalogue Clarisse Singoma Kashamani ya Kashama bango nde ba invité nanga na bengisaki Marlène na bengisaki to ba invité malgré toza na nini te siko nazotokisa ngai so natokisi yango mai wana ifuna bwaka po moni mino babokino mosusu eza lokola babebe ebongo sikoyo soki ngai eleki na mino yebisanga aolia koko ndenge ma copine na oya na bande ko kanga suki na ngai abeli na ga donc busca pets como ona chouette boss ko to oya kia est-ce que ngala zaina poka olobi te onyoko ninga mingi yango lelo nani chouette faekana ya ok bon appétit na mo déjà bandi kolia déjà déjà c'est bon déjà c'est goût c'est bon ya kito makasi ya mekampan caméra ya za loboko ya lamba très bien wow ezomona bapesa mpesa na banadea kolia yo ebikandi ezala munga muke toi après la fête de Pâques ça vraiment ba fanatique mais surtout Marlène aux artistes aux joueurs oui c'est ba fan te aipsi ba fan na ekaka pe bango bote kaka alors bani ke mu pepe sali mais nzambe aza likola contrôle la nyonso tout
mama mwende nalakisaka yo nalingi omoni mboto eza jaune sikoyo sauce ekabwa ebaluki jaune mama omoi ndenge nalakisaka yo nayebi ke obosani na yo te me landa lisusu tika 1 minute po atala sauce mpe esila te ekoleka na mongongo ndenge nini papa sikoyo bokilo na ndenge tokela na kote équateur sikoyo toloba sauce yango soki ekangami eluki ekangama mosaka mpo babenga yango emota kolia yango na likela kolia yango mpe na fufu tozokitisa nzoi na biso sikoyo makambo tu nde nayebisaka bino bana nga basi namoni mai na biso ebeli huile na biso na baingrédient nyonso na ye moko mokonzi na mboto mbiso ya talo asangani aye na couleur na ya jaune alakisi mpe sauce wanaki nga na mbiso ya jaune mbiso ya chair nasangani na sauce bana na basi kisi nayebisa bino yesu mpe loboko bokili oboya mwana nga te na eloko nini onga mama linga na kosanga na loba tala sauce na biso mwana estce ozomona mafuta eza te esangani na mbisi ta bon sikoyo bakolia mbisi yango nautiela bino sikoyo nautia makemba soki nasisi makemba fufu oyo mpe nabota balinga bamosu balinga kolia na loso bakolia na loso tozosa ngonga mbango mpo ani bokilo alingi koya aya kokuta yo kuna ozolamba te olambeli esili osa makiage ovandi ota modele osa makemba mpona bokilo omoni makemba oyo babengi makemba mpona kotuta ezalaka na nani na kati banani nango na kati balongolaka soki ozotuta to ozobeta me loka bakolia na table na otiaka ya mibimba kati boye tasali te talikembo ebimi bamapasa nanga bo bana poto bino tala sikoloko eza boye na osala ndeni mama apasa akelele ifuna saboye wow.
ngainga susu kalinga les ensemble tuna mbisi tuna nyama mafuta eleka na ngaingai te ngaingai na mafuta eza net te batieli mafuta to batieli mafuta te ebongo so mafuta oyo eleki na ngainga olia ondu ola kosali kamo na bayo ute mafuta ezebele te etali yo wana lakisa ko boye alakisa ko ndebe polo boko na yo kokata matungulu ya ndenge na ndenge so libo de kopet mpona bokilo alinga yo moko na kati ya ngai
siko ngai na biso lokola namoni elingi ebanda kokauka natie siko solo na kati. Ngai na natie tomate te eloko te eza bapilipili masolo sala mosala na yo tomeka kaka mungwa makemba na biso ebandi kopesa solo ebela mpona kiti. ngai na biso ebeli babokilo batikali moke bakoma na table sikoyo natika ngo na kamwa mai mpo bainvite basengi eza na kamwa sauce moke nakaukisa te mpo bakabusaka yango nayebisaki bino liboso ke okoki mpe kolia ngo na kamwa sauce mais sauce ekoma ya mai mai te sauce ya respect toleka makemba na biso ebeli kwanga mona yo kisulu avana kitanju nanga makemba funa meka soki makemba ya ngai babokilo makemba ebeli siko tokeka bitumba na matata parceke nga moto na komeka mwana bana nga basi ndebakosela elenge bakokili balongi mwana mpe batula mwana mpona kolamba mpe na kosala mpe na koyeba nzambe afa mobali alosala ekita te na kati oko soki priere te kaka mobali aye abandi kolia te tout d'abord nzambe atangeli oh là là, oh 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 là, maintenant ce prêt. Oh, ni ne moza prêt. Hein, bilo on autolingaka. Et le bon abso vraiment n'engi to banda ki nande to comme na niveau haut. Inviter l'abso à s'exprimer qui a expliqué que l'eau connaît son détail. Je pense vraiment on a caméraman abso au fond là vraiment à l'accent maman et puis maman a expliqué biso. Maman linga expliqué biso au sala ki mboto na ndenge nini ngai no c'était comment parce que ebiminde ebimate pour tout le monde abattu mususu mona a tout ngai. Mais yo tutite makemba to mona balamba ngo fotiaka poso e koma bangala biso bangala ka poso biso bangala mais to mon lelo mungala la bité nga makemba na nga na osala ngo ba tionso osala te nazo éviter microbe na poso ya makemba pona nini Mado na ko expliquer na sila expliquer na continuer ngo lisusu yo pe en tout cas bina bino basi anjoto mboto yo biso ba monganza babi mboto za monganza de mwasi so za mboto toko monganza okay ya ese babengo malangwa boya mama wali ke so tina to beta ndeto mesana mesuketi ni mama babokilo bakomika kovanda omoni babokilo na bavandi bana basi pe bavandi omoni mbisi ya mai babengi mbisi ya mai nokolo batena zaka ekolo bopwa bayeba banda bomona bayebi naza ekolo nini babiloko tu yo mwasi ifo eba ba recette nyonso kolamba ebongo so babokilo bakekolie pa mususu oya kutunanga talaka nano osi amatavi okino musika okotuna na telefone parce que pona ko expliquer na telefone malamu te vous mona live ndenge na expliquer to banda no na mboto
mboto na nga ndenge bino nyonso bomoni nde nalongoli basalite nyonso babiloko tu esili nakamati mboto na nga natie na nzungu mbisi etoka yango moko parce que omoni mutu soki akufi eloko ebimaka no liboso eza mai ya lokola mbisi otokisino mbisi wana ebandisi koyo okobimisa mai mbisi na mutu ndenge moko soki akufi soki tembe botuna yango nakamata nano mbisi nanga natie no na njungu na tokisi yango nano ebandi nano ebimisi mai wana esali lokola kokauka esili après siko nakamati kikalungu natie na moto natie huile nanga nakamati baingredient tu bomonaki natie tomate ya mbuma natie ndembi natie matungulu nakamati kamwa tomate ya pate muke natie tomate pate eleka te parce que soki eleki moyen te biloko wana ekoma ngai parce que so esangani no ya mbuma na epate eleki malamu kate bino mo bomoni huile pe mingi te parce que mbisi nyonso nzambe asala na mokili ezala pe na huile nango mbisi ezanga huile eza te il faut tala miso ya moko ndozosa attention na loboko na yo natiki na moto ebandi pe kotonga namoni mboto mokonzi ya mbisi ya jaune na yepe sauce bakanga misika moko zolo nanga na yoki miso nanga na moni ke biloko nanga ça va pona ba bokilo nanga balia nde na lakisa bino bana la basi Michel aime les grands saoudiens mboto ya moyo donc au raté biso tolia yo raté ata arate yango mais n'explication na kolia fufu na tamba pasteur bolia na ba toucher na kati kuna donc yande likambo ko simba aka mungongo mama elo alorenzo na kufi siko to ko lo ndengeni bano yanga bana poto baleko yanga bana poto bomona kitende mama lakisa yango jamais na kokiko na kolia na ibite na kolia mboto nanga tona pondu nokolia tona ndunda me lengi nango pona natia ngona nzela natia kamwa ngainga nanga pembeni bonga inga yango eza na solo na mystique ngainga yango eza mystique bino mo mona ndenga inga izali na ko solo mama omoni po ani solo omoni moluba soli ya pondu eloko ezangaka te OK ezaka pona décoration ya ngainga na ko kokakisa mais comme lokola moi c'est un mboto à 5 qui a le besoin na kamwa sauce mama e mboto nzambe na ngai ya babizala mboto munganza oui yana moni ngalobi te bon comme le ko sengi ezala nzela mona mboto osimbi kamwa sauce mboto na musaka na sauce obaluki okiti bokamati kamwa nganga obakisi oyo kasebene obalobi zoleka kio